na banda yo e ba na bangote ta metango mitakala e bimina o monite dimine voilà depuis na beti o moni mitakala dimine te e kominga na ba téléphone vraiment ba komi pe ko gérer basiwana soit c'est mutakala moi 10 000 avant nae ezaka e pa nae mukolope libome oya après et puis ba tininga na ata na zata na 40 mitakala na téléphone ba pasteur ka pezawa bozo bana batwana bo sambela bango ba ke ko sa musala na place na bino ba pasi musoko rela pembeli wana ba musoko bazawana ba doango wana nyoso bali bo kinde ko sambela bo délivrer place wana et quoi paraître problème na ba pasteur congolais ou pasteur on comme prophète oza pembeni na président ou pasteur te ya kaka papa mam soko comme na prophétie obi benga denilese bazo sambela na bonzambe nde aza nyoka bo banzoi baza bato awera nzoi abimisa miel et puis aswaka et puis so baye en groupe bako bomao bango baza intimidateur bango soki ka oke aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Continuez toujours de vous abonner massivement. Au micro, c'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandoumo Namoulouba, le Benjamin de la presse. Car à Tolobaka, l'éternel de mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Nabino P. Na patience, na fidélité, Nabino, un grand merci à toi, le boss, à Pachamoupe, le fils du pays. Moi, na maman Linda, pourquoi pas toi, l'évangéliste, Ange Mambatour du monde. Paola Schengen qui est à Londres, le boss Costa Beto, patron il y a plus 33. Je pense déjà dans la bataille pour comprendre si j'ai pu inviter au Apinazanae. L'enseigne vraiment na Beni Balikambi à fond la caméra, tout sur la prophète de la nation. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Ça va. Santé à l'église. Ça va. Mais Arche de Noé, c'est comme si vous l'allez mouquer. Arche est là, l'Arche dans la musique Congo boy. Songa la musique Congo Arche mutala. Yondo la muki me événement église Arche zomo na te bazomo na rara ya yomoko. Te le 26, le 27, le 28 déjà mettre tu razo utapare azo ya campagne. Tu ramoma azo zo apoye muta chef de sécurité événement nyos aoya. Te passe warrior aoya te ya satindi bilamba tindi ba parfum asa longo liblo mukuma nae. Siko yé mettre tu razo ya poto ça na ba Arthur Nzemene baoya. Le 27 février. Le 26, le 27, le 28, de 16h à 19h. Na Arche, aux Angi Place, Libanda. Ondimi Libanda. Libanda, na Okitape Libanda, na Osaba Délivrance, pe na Koti na Kati, donc le 26. Ah, mais pour le bigo, m'tondima pour la tamboula. Na bengi maomba ya, pour ngana mutu na bango, na zongi li bango, na terrain. Donc, baza obligé, il faut baya. Voilà, prophète de la nation, le loto oti comme on a. Mboloko. Na matete. Donc il y a vendredi, samedi, dimanche na 8h. Dimanche na 8h. Voilà, dans ce message comme il vraiment ban nzambe nyonso le 26, le 27, le 28 tous à la wana na Arche de Noé na quartier Mboloko donc par le prophète de la nation pour na lobby ko rozala bien. Toti comme on a nomination ya premier ministre na miroir prophétique nous tel que prophète de la nation. Est-ce que le message est pour nous parce que les bimebela azamuto FCC azamuto ya Félix ya Moïse Katumbi était que au prophète de la nation. Vrai azalaka muto FCC. Vrai azalaka muto ya ado eza parti ezalaka na maboko ya nani métier nani ya Bogaro nani Bologna Patrick donc bakabwani na banzamba za récupérer na justice ndenge FDC a récupérer azui batunaye donc yaza na kati azai parmi bato ba démissionnaki pour la 3e penalty donc ba démissionnaki en plein pouvoir bato loba wa resisa ki ta umela ité et puis bato loba na ni gouvernement na biso po ba pesa pe mbongo na ba sport ezalaka mindondo donc s'il n'a pas réussi c'est parce qu'il n'avait pas le temps. Si les lots yopé ba coupe pesalango pété tozo apé ba coupe té passer à Mos on a peu azali apé passer to bimi na quart de finale donc passer oloto ya na ngwata meto tika apé passer ministre donc joueur ba corona donc ba corona ba nini tito katani donc mboko ezaka problème à délivrance générale mboka pour ngaku natala bango te natala so na komi na quart na longwe
na banda 8e nazo souffrir na banda te na banda na ba vie belé ba kufa likola ba léopard nga natal donc ba dessus siko na pasteur ministre bazite bo siko ba de nani nyonso wana ba difficulté ministère wana za ba problème pour na mbongo ebima. J'espère que Nzambe akosala azali pe mutu FCC mais bimaki na ye akoti na ensemble azali na le central gouverneur Moïse Katumbi le milliardaire congolais après akomi na ako ezongi na maboko ya mbanza pe proche ya Félix ndenge ka écran pesaki il faut azala mutu proche ça dit que il faut azala IDPS soki IDPS te azala mutu ya il y a proche allié ou Moïse Katumbi. Moïse Katumbi siko aboyi na e ba écran prophétique PC ba leçon ba tumuzu ba PC ba leçon que ba na 3 ans ou Simba touche. Aboyi na e 3 ans pe 40 ande ye siko ana 43 ans na saleli calcul 4 eza chiffre ya sortie d'épreuve azana capacité à obimisa biso na kata ba nuage négatif. 3 ezali chiffre la résurrection a raison que ça besoin moi espoir ya moi foufou ba boule ya foufou ata 9 sur 1 a robimisa la biso pe na kata ya moi lumière et monana c'est la mission qu'il a sera raté en aussi la koufi politiquement oyo loba ko raté ko koufe ba chiffre bangisaka il faut vendre la penda président de la République papa loba a lobi aki a saleli selon Maëlena il est technocrate il est intelligent azana biloko tout azana jeunesse na kati na ye azana espoir na kati na ye avandi pembeni ya milliardaire ayebi mbongo ayebi nyonso donc il connaît la passe la souffrance du peuple congolais c'est à lui de jouer de marquer ces pénaltys là que beaucoup de gens ont cherché donc à lui de jouer si tu rates ces pénaltys tu n'auras pas le pardon du peuple congolais c'est pourquoi aller t'accrocher sur les bâtons des possibilités du président de la République et tu vivras. En fait, les alarani ni secret ya ba chiffre na soko pesi chiffre fin de compte les alara ke mutona il faut kufa na suka. Donc au monde succès les alate ni tendengo to pesi sur la première minute. Les aba mystère prophétique. Ndeto na nzoto na biso bona ba date ya ba naissance. Hein? Ngana botami le 12 août. 12 les chiffres des apôtres, chiffre à révélation. 1 plus 2 c'est 3 la vie. C'est-à-dire que na botami na ba date oyo prophétique. Et puis août je suis un lion. Un lion ne recule pas. C'est le roi. Naza prophétique. Même la date de naissance, il a expliqué qui tu es et puis au monde a bon. Donc, naza étude nanga yangwana, natangi démonologie, natangi ba mystère ya ba biloko wana, natangi ba démon, natangi ba esprit, natangi ba ange ya Nzambe, na ba ange ya Satan, natangi mystère de l'enfer na tangi biloko nyonso na nango na yebi mutso ye openga moto yebe muto amutakisi na yebi mutso atelemi na bi andoki na ba signe ozomona na ke muto azaboy donc yango moni soki ba ye nazo interpréter biloko na correctement et puis j'assume donc ana puissance moko yango moni ba tie na 43 donc 43 ans ils a 7 4 plus 3 c'est 7 les repos veut dire Congo ba ozela e poto kota repos to sepela. Alors, ce qui a raté, c'est fini. était prophète de la nation. Le problème n'a pas pasteur congolais. Ou a pasteur ou comme prophète. Ou a permis un président ou a pasteur. Te kaka papa mam. Soko comme na prophétie obi benga Deniles. To benga prophète boui. Ou azali spécialiste ya la nation. Pour nga na sakola ba roi Maroc na sakola ba Sarkozy na sakola ba yamanga na ba reine Angleterre ba yamanga presque na ba président ebele pe na na monde. Alors siko mutu aza complexe te fa président ezanga. Mutu amoni na président papa Nzambe alobi ko Simba c'est fini mais nga na boye c'est que Simba te na place wana. Na banga nani na banga ndenkolo yende roi asima mitema ba roi. Batianga na prison na bato Kabila na bimide. Papa Kabila père atianga na prison 250 coups de fouet par jour. Na bimate. Nzotango yango même si moi baseke le tigali menaza kati. Na kufite. Bat kota na batoné ya main moto bebisanga ba poso bani ntile na fonctionner.
Donc c'est pour dire que le pasteur, au va permettre le président, le monolithe, ça Denis a expliqué, n'a expliqué. Si on va expliquer, on va expliquer, on va expliquer, tu es français. Oh, alléluia. Ce n'est pas ça. Tu ne vas pas comprendre ces choses-là. Monolithe, c'est la présence des Illuminati. Dans un pays, dans une nation, dans l'Afrique. Dès que le président Félix est le président de l'Union africaine, il a l'Afrique entre ses mains, il a le Congo entre ses mains. Donc c'est lui le boss. Alors, les mondes du ténèbre doivent venir prendre le contrôle là où il y a le siège de l'Union. Alors, siège wana eza Congo, Kinshasa. Mais il ne faut pas fixer place bareyo satanique ezali. Bandal, Gombe, Lemba. Nde ba cible ba koya au Tchango. Loko le kwe et place wana ba planter wana, ça dit bazu contrôle ya Congo, bazu contrôle ya capitale, bazu contrôle ya Afrique. Pourquoi Bandal Gombe kana Lemba? Maintenant le sûr que ba zone sanctuaire, il y a ba sacrifice. Place ba mort ezali, place ba to ba kufi, place ba ambiance ezebeli. Parce que dans l'angle, on a pu apparaître et vacciner ça les marathons. Oui, ambiance c'est ça, on a un cuiter bazawan. Tant à bimi à melimo on est na boîte à zoya kata accident. Donc place wana eza ba place où ba boîte ezali, ba biloko ezali bandal les asukate. Bandal c'est Paris. Ba on monde ba oloba. Alors Paris c'est la ville de l'ambiance. C'est la ville de la lumière, la ville de l'ambiance. Après ba Las Vegas, au monde à Paris on a jeté. Si on dit Paris, on comprend que donc c'est terrible. Alors, la bandale en 10 000 à Paris. L'Emba peut pas où est qui Paris. Gomende centre pendant à Masolé à Balengima, Anana Banani Baleba. Ezakuna. C'est ça. Le peuple de Dieu, il faut avoir l'attitude ni dans le moment où. Il faut avoir conséquence, il faut pas qu'il y ait une église, il faut là-bas. C'est ça l'église pesée belé au monde église à pasteur Godeza on a mangembo za pembeni asekeza pembeni ah c'est pas bunda monolithe ba bunda kwa ko loba boke no bunda otiki yango etelemiti bana ba yo bunda ngo bozo bana batwana bo sambela bango ba ke ko sa musa na place na bino ba pasi musoko rela pembeni wana ba musoko bazawana ba batwango wana nyoso bali bokinde ko sambela bo délivrer place wana. Bokimi bobatami na ba église nene bokende. Oh Jesus bokende. Tout le monde a soki bokoka makambo. Voilà, grand merci à toi mon frère. Kite ko beto retour bato bakaugi yo tout l'église. Et puis il y a la bandal wana. Bandal makambo eza. L'église pe bandal wana eza ba problème ebele. Je te dis. Ah. Kokulobi basala nzambi baza ba problème nini. Kolobi sanga te tika to sa l'émission. Voilà, merci à toi, mon vieux Papi Bouakala, la carte qui gagne NL Delix, Noulu Lupini, Yabaleki, Myriam Kamasuki, mais à mort, prophète de la nation, le lot combo ne commis pasteur warrior. Est-ce que c'est Pélisson peut combo? La Lili, pasteur warrior, au décimi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi, bah warrior, bah combattant. Anglais et lobby combattant, on a un vrai combattant à Jésus. Na kutanisko esprit à combattant, ba nyamate, ba mbisite, ba nyokate. Bango baza ba warrior, ba combattant, ba nyokeza ba Jésus. C'est-à-dire sportif ozo sambelana bonzambe, nde aza nyoka. Bo banzoi. Banzoi baza ba tawega. Nzoi abimza miel. Abimza miel et puis aswaka. Et puis ce bail en groupe bako bomao. Bango baza intimidateur. Bango zoka OK aussi bi pardon na bando finga yo. Bala tongo ti pourquoi? Yo la boma yo ba nzo ina pesi ba mbote. To buna makati na bango. Kombo ngo pe ba pasteur rebelle bazo déclarer ba bi pasteur Denis Lesi etake. Est-ce ngana bango to benga mukolo moko. Ba bi etake moto na na tuni bango na ngato kokana. Bango baza milimo pe bana ngo ana pe ya lukuta ebele wana bana bango pe na bonzambe te. Moi je suis arche de Noé. Malgré l'église na ba plein. Ce n'est pas ce qui dit Seigneur Seigneur qui entre c'est pas la foule. Nzamba tala là. Dieu ne regarde pas foule. Ba foule nga sa na stade bango ba au salon. Ngana nation. Na beta 9 fois martyr 2 fois raté pour na mbula na maladie. Nana linga na nani. Bango yo songa na 30e ceinture, na 30e dan. Ceinture ezala loketo mutazwango, après nga omoni nani. Babata manga na l'église.
Ce que moi, Moutou Makasi, il y a un triomphal, qui est à 1 mètre, 2 mètres pour caméra na podium, à full. Il y a un toye kolango. Kende na martyr, tout le monde a dit qu'il y a vide. Oh, vide, oh, vide, oh, vide. Mobali tondi magé kunate. Oh! Talangande na abou na olo baba tikanga tranquille va passer Rwanda. Mais parce que Babil Faro le batama rambo ya pasteur Moïse Mbi et na frère Mike Kalamba il bosse la wukite. Ba komi ba koki komi sauver te. Mais baza ba pasteur. Ba komi ba musicien, pasteur, patron. Impoli. Ko tane makambu na bango na ba ba fali ba faire. Na côté là qui maintenant on a yaki na côté là bango. Oh, delesi kaba pasteur akeba. Na banda yo. E ba na bango. Metango mitakala ebimi na omoni te edimine. Voilà. Depuis na beti omoni mitakala edimine te et comme na ba téléphone. Vraiment. Ba komi pe ko gérer basiwana. Soit c'est mutakala moi 10 000 avant nae. Ezaka epa nae mukolo pe libome oya et puis ba tininga na zata na 40 mitakala na téléphone. Ba pasteur ka. Pesawa. Wa banani les suspects que dossier ont déjà signé. Belé. Na moko ba uto zoé d'inter. Oh Seigneur. Pesawa. Ba boujanga te pour mon collègue zalinga na o lâché. C'est que téléphone so muto bien on explosé Congo. Le lobby boy na komota ma on a loquette. Donc on a aussi ma on soute. Vous comprenez? Mais hôtel au côté pe na ma musique ya ba o ba ba benga musique ya mukili musique profane mo créer pe ba scandale ba guerre na ba prophétie na. Wana batu na ngai. Batu na ngai. Yo créer ba guerre. Monde senga bongo. Comment te ko motia baninga msusu mal à l'aise présence no na TV pasteur yo bombardé. Problème na bango ivalinde ba sa musala bien. Na o booster bango ba kende musika. Donc c'est que malgré professionnel qui ba o balala ki ba sala musala bien. Oui faut non o balala ki bazala ki na tenter. Il faut se préparer. Des bazala na préparer mais monde comment consommer bilo msusu. Alléluia mon Dieu ba otalote. Pourquoi yo ya? Oye pour l'église. C'est que yo ya parce que monde comment consommer biloko mususu. Ngana comprendre que monde des consommer biloko mususu. Ya on a côté na consommation. Consommer warrior. Ya on moni ba sepe langa. Tale belé l'église. Talande bazo benganga. Tande ba comment sepe na maté nanga. Ngana moni pe ba sala pour ba fendi ola ti. Te ngana mutelamba mutakala. Yo bien. Ba warrior ngande ba sololi. Trois chambres pleines. Nanda baroyo bazotinda basakata bazotinda surtout basakata félicitations ba prêtre nyonso basakata bango tout ba fâché bazongelinga balongo epa ba musicien mususu wana o ba fingi nga babino bango ba oya epa nanga baneti ba belezi wana bazo epa nanga o comprendre donc na minute oyo ba prêtre belé bazali na maboka ba musicien balongo na bango po ba mona ba musicien ba ofinga nga ba respecter nga ta ba prêtre ngo pe baza ba tabandundu baza ba sakata alo bazongelinga siko ozomona bazongelinga et puis ba osala makamba minene na ngai yango mone ba Arthur Nzemene a fâché atinde nga ferai yango domona moi sina yo naza premier pour 2020 donc fait rigolo azana déjà depuis 2019 abi 2020 na lobby 2020 oyebi marque wana ezoya te kotia babiloko biloba loba ozosala wana te epuis ngai te bato batindeli nga ese nga somona na kosa nga so na lobby benga tuni Nzemene yebisa ye tuna bato ya Kongo abayebi ye avant na Las Vegas ndako mona tipo wa boxero na kamara na boxero a gagné ba combat nyonso après léger wana comment oui combat boxeur on a te Yuri te nani comment nani te makamu te ata na Las Vegas wana na Las Vegas wana ba congolais on a zoloba na yo aza américain o moi wana aza imbattable o moni ke ba journaliste boye bité voilà baza ba voisin ba master ba petit na ye siko ba liaka table moko na poko boy ba Brice Mpangi baza wa bango nde ba fâché vous comprenez donc tu peux pas me dire de quoi ça va bloquer papa mat c'est ngai na ye bona comparaison ceux qui mutaza ne loko na ye eza bien félicitations d'abord net faire ana mbongo ebele ouais c'est une star du pays à cause somba tout ce qu'il veut il a l'argent
Mais apparemment, professionnel de non, l'école été. L'école là. Professionnel les 18, si on n'est pas ce qui est pas ça les 18, tout le monde a un fight. Ah, on a bien constaté, les conséquences, c'est celui qui en prend, il en prend. Ce qui est lié, n'a évité pourquoi il est lié. Les 18, mon toit au récité à l'ali. Sora lukinga te toi lukin zambete à l'ali. Pozo ozongi na kisi simba souté. Alors ngai na lobi vérité, o ya monique na na yepa nanga l'homme de Dieu, loboko na tie loboko. Soza bilora butu na longoli yango na remplacer par cet esprit, c'est tout. Ndega na bondelaki bango. Prophète de la nation, spécialiste membre chiffre autant bien 4 cas. Fallait 4 cas. Pourquoi 4 cas? 4 cas parce que Azu premier aura et pas à JB na Wera. Azu troisième aura et pas à Kofi. 4e aura Azu pas Nzambe principalement Ngamoko. Donc Azana 4. 4 a commis phénomène. Après les 3 là, il y a commis 4e phénomène. Namboka Congo. Voilà, merci prophète de la nation Tokomi Nasuka. Message nin batbo qui ko retenir et puis ba dédicace na. Parce que migolo babi liste babi migolo zota nazomona ba papier moko kuna kolega kutuna yanga. Na yaki na ngai na mateya nanga. Bino bobandio les maîtres garde de bête ngabe na landit. Siko na osani. Bedina libanga be banda na Bible. Abraham Anjandra. Le Dieu d'Abraham et de Jacob, le fils de Simiri. Donc, maman est de la Bible. Nga mon kolo Bible. Si vous avez un salon. Continuité quand même. Ah, papa. Tant nyoso. Nde yango ndezo salanga yi. Voilà. Bongo tiko yo benga nga yozo betanga na betate. Oh, tika nga bena tanga na yanga batu papa. Papa pio neza na longoli nde mabanga inutile. Mabange belé koufi. Parce que babi libanga na valeur il y a ba disque. Elle qui na disque la valeur. Basé la rango pendant la France, ba vandeli en États-Unis pendant boy. Ah, ndebolanga kula na États-Unis. Na pasteur. Dolanda wa yo. Ouais. Boole la commonalité ya kan. Ah tena, ndikte ya kozwa mutuka, pardon. Aya kozwa mutuka. Jamais yo kyoko ma pasteur wa yo. Ah. On est copine tabana. Ngelinga kana mikolo au kipenga sute. Anga tanga mbeli na bi aya kozwa voiture na balise mwasi alingite. Na sani. Agomina yuri. Bana boxer niki ka tenta gauche droite. Ah, au sala ngote yuri ayebi ke yepe kuna sportif. Ah, sportif réalité akanda pratiquer azo ya munene. C'est ça. Yura ki mambango souffle. Maye wapi. Baboma na kaka. Mamuda okota zate. Donc na sengi batu le 26, le 27, le 28 na Arche de Noé Moloko 87A na matete et sika to banda campagne où l'Éternel le Dieu qui répond par le feu baya au monai. Donc on a décidé pendant de démontrer Congo que asilati. Nga répondaka coup sur coup, pièce sur pièce. Oh asila ba on a démonstration. Ah koko tabilo na te ya olukala vie ba problème pa motika avia ça sali c'est les faire ça l'axili bumu todo senga président publication melenda ko lokola noko aso melenda ko na mbinza ndé ya lobby et puis ba pese titre na e ba pie mbongo na e via à se soigner. Ah ça champion du Congo. Wa vient na ngai na ko ndima te ya bitume pa na ngapo via okufa. Ah bien na Congo mutalonga gati ara yemo lelo ti leader. Kasi ya ngangate. Mais ngai siko na za prophète des nations. Au moins différence. Yangwana. Voilà prophète. Liste no pena liste ona na linga pena. Ah benizwa prophète. Zwa prophète nini petina. Yozo banga ba fendite. Oh na tiki bato mabanga izo futa te. Siko na tiki na songeli au papier. Etika ya mibale. Rachel Puta mama Tendai. Et puis na pesi mbote na nga na Fortune Menga. Kolobi meuble na Santa la Fée maman ya Bota Joseline Mapwata koloba parfum Olivier Belezi oyo mwana oyo akosimba ye na otindelo fire lisekite Olivier Belezi petit nanga suka donc batu mongo lisekite ba warrior nyonso bozana mbote nanga pe bozana bolingo nanga vous êtes là les warriors allez vous abonner nombreux sur mon YouTube. Mais les trucs là-bas, vous mettez les trucs là et puis c'est bon.
Vous avez compris, non? Ouais, vous mettez-moi les trucs là, les roches, tous ces gens-là, je suis avec vous. Hein? Vous êtes là, on est ensemble. Vous êtes ici, là. Jésus. Vienero na longoli libanga. Ayamba sute. Na longoli vienero mbungula. Nero mbungula longoli libanga na viena na ni titulaire nani. Na gouverneur nani. Gentili na longoli bino libanga. Na longoli ba libanga po ba yamba sute fondé ba so api au moins 10 000 pour mon na il sous un problème. Na longoli libanga. Arthur Zemene na benir na Las Vegas, Charles Titendu. Freddy Nomele, Maître Turambumba, l'imbattable, apôtre Kokobar, merci. Et puis Telinkoi, na pesi mbote, nzam nanga pambola bino. Et puis na pesi mbote na moi nanga, Simeon Denis les prophètes des nations. Le na kanisi. Et puis na tindi mbote lisusu et puis akabundi alesa, na tindi le salam. Na bune pas passer kabundi alesa. Hein? Bon, on a accepté Moussoko, Père Patrice Moutounangaï, pasteur Yaza Niaou, Yaza Nzoui. Ah, net, ça va. Moussoko. Maman Esther. Voilà, merci prophète de la nation, la disponibilité. Non, il attend vraiment. Donc, message est capté le 26, le 27. Bisotuna et le 28 aussi, Bisotuna Arche de Noé, Tokeno Kapenza, où est le Dieu qui répond par les faits. Oh, pasteur Denis Le Sassila, oh, l'homme de Dieu Assila, fire. Voilà, merci à toi, Béni Balikambi, qui était derrière la caméra. Merci à toi. On veut dire à grande puissance. José Mwabana, y a Alain Moussoko depuis les États-Unis. Là aussi, je vois Alex Chims depuis Paris. Pourquoi pas toi aussi, Chims, c'est mon pote de tous les temps. Antitache Maman Maëla. Donc, vous avez aimé Belé, Lionel Casso, mon pote de partout. Henri Bakou, TGV, Julien Ngandou, mon CG, Jonathan Imouata. Pourquoi pas toi, Pichou Amena. Sans oublier Jojo Acheni, Awada, Moto Swag, Babien Warrior de Ligue chez Tessali. Junior Balmous, le Big Manager Amos Mifilo, Igo Boss, ya Natacha Gola, Azimandiki, ya Papi Mouchongo, prix Nobel, sans oublier l'ingénieur Dominique Yalanda qui nous suit depuis Luanda, Bozateme Belé. Continuez de vous abonner massivement. On se retrouve à la prochaine. Ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.